Ma personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo, ya Mapango. Cette fois-ci, tozabongo na kati ya kimwenza mission. Donc, touti bisika toutaki, tozwaki moto na arrêt Bel Air, tozu na arrêt Bel Air, et bongo toyeti na kimwenza mission. Donc moto esuki quelque part nde to continue makolo to pusani ti place otokomi. Donc awa ezali skoyo nzela otozo kotela bisika otolingi tolakisa bino na ngonga oyo. Oui, awa ezali environnement na yango na siro buzumwa na bilili wana nyonso ezali environnement ya kimwenza mission, ezali environnement eza nzela oyo ezomema biso ti na place oyo tozokoma ya baparcelle po bokoka kotala mbala moko. Donc tozotambola mpenza tozatia na nzela oyo nyonso ezali environnement ya kimwenza mission sur bandeko balandi la personnalité TV bozomona penza ndenge environnement na yango ezali. Donc moi ya koloba mingi ezate ya kotsa ba commentaire trop ezate. J'espère bililinde ezolakisa bino esika oyo tozokoma eza musika malgré musika na ngoma tozokoma penza tozokoma oyo nyonso environnement ya kimwenza mission. Donc toza na kimwenza gare, toza pe na kimwenza mission. Tolakisa déjà j'espère kimwenza gare ebongo lelo tozolakisa bino kimwenza mission. Kimwenza mission, pourquoi kimwenza mission? Eza mission parce que ba missionnaire, ba père missionnaire nde bazaza bakoto wana o esika touti esika tozaki na moto ba père missionnaire nde baza kote wana yango ba pesa pe kote oyo kimwenza mission. Donc tozokende tozokoba wana ezali nzela o tozokende eza pe environnement mobimba mbala moko ya kimwenza gare tozoluka kokoma ti esika oyo tokokoma wana ndeka na lobaka ti. Donc tozotambola o ezali nzela ndenge bozomona asir bomoni bana mike bazosakana, bomoni mwa bana bazosakana, mwa bale bana bazobeta mwa ndembo, bana bazotambola biso pe tozotambola na cadre ya mosala toujours tozotambola mpona kosala bino mosala. Donc nyonso bozomona ezali environnement eza nzela oyo ezomema biso na kimwenza, ezomema biso na place oyo tozokende. Tokomi donc concession yango oyo concession yango oyo obomoni déjà na bilili vide oyo papa eza ti kote nini donc wana ezaki entrée tokoti place oyo mwa bana bakatikati déjà matiti bazobeta na bango ndembo bazosakana na bango ma biso tozotambola. Donc tozotambola toujours nde tobi ebandi awa ebandaki libanda esika tokotelaki na entre wana terreau nyonso video nyonso bozomona balobi ekiti ti na se. Donc place obomoni eza bana nde babongisi po bango bazobeta bale na bango. Oui, place yango oyo ndenge bozomona environnement koto nyonso na sur yango bozomona bandeko mosusu bauti na se bazomata bana bazobeta bale
concession yango yo penza ki mwenza mission ya angoyo toza déjà na kati ya ki mwenza mission na kati ya terrain en tout cas yango déjà ndenge kaka tozoloba en tout cas yo mutu ozali na bosenga oza na besoin ya koteka eloko na yo eza na Kinshasa en tout cas ko hésiter te benga toujours la personnalité TV bon ça lelo mosala ndenge kaka bozomona place oyo ezali ya mutu oyo azape na libanda mbala moko tozobeta masolo tozosolola na ba commissionnaire babetela biso masolo awa eza ndenge nini papa posana Mbote papa. Oh mbote. Kombo nani o se présenter moi mokie bandeko. Ngai kombo na ngai papa Kitoko Simon. Ozanani na kati ya kimwenza. Bon, awa nazali comme représentant ya papa Daniel na terrain na ye. Donc ezali ngai nde mutu na kengelaka terrain oyo kosala ba misala nyonso ezali ngai. Terrain eza à peu près combien de mètres? Bon, terrain ndenge eza boye eza tozana 2 hectares. Tozana 2 hectares mais terrain oyo nde tozana 3 parcelles là, il y a 20 sur 20. Ils ont été comme déjà. N'engezabou. Tout est comme $2,500. Hein? Mais, ko solo la ka na ye moko na niveau Paris kuna, bo solo li na ye, papa Daniel ou bien maman Yvonne, hein, moi si na ye, wana nde bokozwa ba solution nyonso. Papa koto yo likambo tali mai etali courant koto na kimwenza mission bo vivre ndenge. En tout cas koto courant eza kitoko. Marge mai ya réside des eaux et suki moi likolo mais tozana mai ya source o biso to sali déjà. Hein, de population nyonso ba melaka mai wana to kita kuna po bo filmer yango papa Daniel ye moko amona. OK, vous le koto boté 2500 à discuter. Papa Tokyo bilo pango ezali ya papa Daniel aza libanda ya mboka yo zali représentant na ye. Difficulté nini penza eza bakoto yo bakota ya kimwenza mission bandeko bazolanda baye baso pe difficulté ezali yebisi biso soki difficulté eza te topusanaka oyebisi biso comme ça bandeko bayeba. Ah bon, comme telle difficulté penza comme telle ezanango penza te hein pour kaka bon ndenge kaka ndenge boyeli awa hein toya kana ba moto hein donc koto mutuka hein mutuka ndenge boye na nzela hein mutuka ifale ka ba salongo ko sala salongo hein après boko mati na terre donc koto ezara moto nde likambo moto mona ba terrain yango yo penza ndenge ezali balobi 2500 à discuter babi obeti masolo likambo ya masolo nastu basolo la kaka ndenge ka tolobara moi si pe ba discutera écoute ba discuter liste ya ba bien donc c'est que biso pe ba mapango ba terrain to ko discuter en tout cas tozo koba ko ebisa na bino bandeko balandi o bazali banda mboka ozana besoin ya koteka lopango na yo o lopango no eza en akin yo zali banda mboka en tout cas pesa confiance na la personnalité TV bakosa lelo mosala tina ti bakotekela yo yango ozupe mbongo na yo donc tozo benda toza kwa turo beaucoup plus bandeko bazali banda mboka bokanisa te la personnalité TV esalara mosala kaka pona kolakisa ba mapango ezali awa na ba commissionnaire o bazali awa to pe bakolo o bazali awa biso na la personnalité TV donc tosalara mosala même si ndeko papa maman jeune fille jeune garçon oza na lopango na yo ezali banda ya mboka oza pe na facilité ya ko contacter la personnalité TV en tout cas bakosalelo mosala bakotekela yo lopango na yo ozupe mbongo wana nyonso ezali terrain 42 bozomona bana bazosakana
ezali terrain ici balongoli mwa bamabele balongoli bamatiti bazosakana na bango déjà donc tozocontinue tozokoma mpo toluka toyeba ndenge nini ezaleli donc tozoluka tocontinue totambola tomona baterrain mosusu wana nyonso oyo bozomona ezali environnement toujours ya Kimwenza mission toye sikoyo na esika ya mibale mpona kolakisa bino lisusu wana ezalaki baterrain vide mais awa ezali terrain eza déjà na ndako ya monene oyo bozomona eza na nsima na ngai eza na ndako mpenza ya monene oyo bandeko lisusu bakocontinue kobeta lisolo elongo na biso mpona koyebisa bino awa eza ndenge nini papa koba kobeta masolo na bandeko baza libanda oyo bazolanda yo penza na bokebi nyonso awa nde sikoyo tokomi na ndako oyo pe papa Daniel azoteka ndako oyo eza na 6 chambres na salon monene na salle de bain na kati na toilette tozoteka yango na 20 000 à discuter le masolo kaka na ye moko kaka kuna ezali mesurer combien de mètres lopango yango bon normalement eza na 20 sur 15 20 de longueur 15 de largeur koto pe problème ezate problème en tout cas problème ezate awa bandeko balandi balobi ndako yango obozomona ezalaki centre de santé bandeko bazaki koloué comme centre de santé na sir ndenge bomoni komi wana mais avec le temps eza vide donc ndako yango balobi ezali ya 6 chambres salon cuisine salle de bain na kati et bongo balobi 20 000 à discuter babe toujours ezali kambo ya masolo na yemoko mukolo esika babi 20 000 à discuter toujours na kati ya Kimwenza mission asir bozomona wana nyonso nde bozomona ezali environnement ya Kimwenza mission pona kolobake Kinshasa nanu esili kotonga mate donc besika ezali ozo senga ke batu basomba batonga babongisa na sir bomoni na bilili ndenge vraiment Kimwenza mission ezali en tout cas tozobenga bino pe tozokoba kokomisa information na bino bato bozali banda mboka ozana lopango na yo ozana concession na yo olingi oteka ko banga te benga la personnalité TV en tout cas bazawana pona kosala mosala ya kitoko penza batekeli yo lopango na yo na kina en tout cas bobeti pe masolo kaka ndenge ezalaka wana nyonso bozomona tukeza ndako monene etongami pe na ndenga bien bozomona oyo nyonso eza environnement ya Kimwenza mission nde na lobi ke ezosinga penza na batu batonga et puis babongisa yango ndako yango oyo eza ndako monene eza penza ndako monene donc biso tozobenga bino toujours toza ko encourager bino toujours boya ebele vraiment na la personnalité TV boza jamais déçu. Toujours continue toujours kosa mosala ndenge tolobaka ti na sirisi ko bozomona bino moko babilanga bamatembele banzete ya basafu donc banzete ya basorte nyonso presque eza awa ebongo kaka ana kati tomoni eza na baetan bamazipa penza ya bambisi esiko kozwa mbisi ya fraîche ya bien olie
malade eza te mbisi ezanga formule donc place oyo yango oyo tozolakisa na bino mpo bomona ke esika oyo soki ozwi yango eza mpenza baplace moko ya baprojet oki kosala mpenza baprojet moko ya bien lisusu koleka neti awa mokolo nango abimisaka mpe bambisi na ye aza na baplace na ye oyo akotisaka yango donc tozopesa mbamo papa maloba e papa abeta no masolo kote oyo sikoyo mpo moto azwa etan ekosenga na ye asala bon mpona kosala baetan en tout cas toza na bato tosalaka yango tosalaka yango oneti oyo eza projet ya voisin na biso yango wana tozolakisa mpo epesa bino posa bino mpe soki bosombi place na papa Dani boko kosala babiloko oyo mpo ndenge eza boye batekaka yango na baintercontinental banzombo bacarpe donc toute sorte ya mbisi ezali awa tuna de etan oyo yango wana biso mpe na terrain na biso oyo soki boza na posa bosombi bokosala pocherie bokosala poulailler donc ekosala bien na baprojet projet sikoyo na bakote mpona kosala etan yango esengaka mpenza nini esengaka moto fo aza na makoki ebele mpona kosala etan moto asalaka yango yeyo papa Ntseka ye aza spécialiste donc moto asalaka baetan yeyo akoki oyebisa biso ndenge mosala yango esalamelaka na papa na ngai napesi lisusu mbote mbote mama mpona kosala baetan mpo tolakisi bato baetan mais eza bato mosusu aza libanda maza na besoin asala etan na ye mpona kosala baetan bosalaka ndenge nini eske esengaka foza na mbongo ebele to ndenge nini en tout cas eza pena ndenge wana olobi mama mpona kosala etan fo ozala na mbongo ebele siko etan ndenge eza ndenge wana mpona kosala yango fo obenga ngai nakomi sur le terrain natali mabele position ndenge ezali eza na mabele mosusu eza kaka sable kaka ndenge wana nde esalaka biso pasi mpona kosala baetan mais soki eza na potopoto nayebi dimension nini nakokota mpona sala etan na ngai donc esalama yango moko te yo nde fo timola yango biso nde tokoti totimoli etan après otie bambisi na yo ok nalingi pena tuna question wana ngaka saka bambisi siko bambisi bauta yo moko oye na bango ya bomoi odindisi bango na kati ya mai bambisi wana tosalaka ndenge nini soki tosilisi kosala etan tokotisi première mai wana totiaka na bambisi te tobimisi yango mai soki ebimi tokotisi deuxième wana nde mai evandi tosololi na yo ozwi obimisi mbongo namemi yo esika basombelaka bambisi donc baso eza na place oyo basombaka bambisi mpona kotia na mazipa mpo bakola eza pena ndenge wana mama ok sikoyo olobi bambongo ebele bambongo bapepre ekoki koza mpe bakolo mpona etan ya 20 mètres carré nasengaka $1000 adebattre après soki tosololi na biso nayebi ndenge masolo ndenge ezalaka nango kaka tokoyokana na biso kaka ok Kinshasa mbokelengi nyonso to ezala noka lisolo moto asalaka baetan mpona bambisi tolia bambisi ya fresh yeyo tolakisi bino alobi eza noka na $1000 kaka adiskite donc nyonso na kati ya Kinshasa ezala noka likambo ya lisolo beti lisolo soki esimbi en tout cas aza wana disponible mpona kosalela bino mosala na sur terrain yango bomoni mai yango bomoni mpona bino bato ya baprojet baesika ezali vraiment na kati ya Kimwenza mission oye otongi osali babiloko ya kitoko oyo yo moko okolinga mpenza tuka eza pe balabi ezali na banzete ya bambila yango wana na sur bozomwana mosika mpenza banzete ya mbila yango wana tozomona tokokoba kotambola kaka tozo continuer mosala na
kati la personnalité TV na siro toti ko laksabino ba etant bomoni ba mazipa penza ya mbisi bomoni ba nzeta mbila pona bato ba projet o bazana besoin ba sala ba mafuta ya mbila o bazana besoin ba sala ba mazipa ya mbisi to bengi ba etant e bongo awa tozo laksabino kaka musala ndenge e salema na siro bomoni bana bazotoka mai za lokola dal moko batongi to meka to beta lisuli solo awa to yeba soki projet ngo esalamaki ndenge nini mayango ezalaki ndenge nini po koma ndenge bana na biso bazotoka mai papa beta na masu. Bon ezali puis to salaki po population kotoyo po mai mingi bamelaka ya source ata pouvoir même papa Dani lera utaki poto ayaki awa azwaka mayo akinaka na poto tina laboratoire eza sans microbe ndenge zabo donc ndenge to tongi puis oyo pona ko salisa peuple ya kotoyo ozomona ke yango batoka kama ya mai yango batoka reza ofele to ba somba na mbongo po batu ba comment oteka mai ya bongisi place na e a oteka skokoto mais awa en tout cas bon depuis to sali yango en tout cas papa Dani a tekeli bango te ba teka na bango ka ofele mais ce qui mutu azui net espace oyo ba yoka na papa Dani asombi yango akoko sala ba au pire po oyo ezali mai moko ya propre neti awa mai mingi ya résidus eaux ba melaka ngo te mingi en tout cas ikoma kaka ba forage mais oyo ezali naturel ya source donc eza ndenge wana mais batekaka na bango ka ofele botoka na bango ka ofele eza na kaka na cadre ya lisungi kaka kosalisa na kaka bandeko balandi bomoni source esika bana na biso bazotoka do babi kotoyo bato ya kimwenza mission bango bamelaka eau potable, l'eau de la source maezo uta na source babongiseli bango yango nde bango bazomela do bamelaka mai moko sans microbe bomoni ndenge bazotoka bomoni pe papa kuna musika azokoba kobongisa penza esika yango ekoba kozala toujours propre papa tolipe toyeba asko awana ni alandelaka ndenge bon awa normalement bon nanu bon kaka papa ntseka toyaka bale mususu koya kaka kotala chantier ou bien ndenge pe bino pe boye ko filmer bale mususu toyaka pona ko sarcler matiti pona na seza la propre. Ok, tozo tambola pe kaka tomoni banzete mbila papa koto nyonso oyo pe karna banzete ezokende pe kaka nyonso ya biso tikuna na suka donc yango pe ezokende kana ba 2500 bo koto nde eza masolo ya ye moko kuna ndenge boko solo la kuna kaka yebisa inga kaka oya likolo kuna nde ba 2500 meneti ya koto ya ba projet wana ko solola na ye moko Sur bomoni banzeta mbila egebele pona bino bato bolibo sala ba mafuta ya mbila babi pona pe bato baliba sa ba porcherie en tout cas koto yo lingo sala poulailler koto penza ezali très bien so sali porcherie na yo ngulu akufa na posa maite ngulu akufa na posa maite po mai ezali so po sali poulailler na yo en tout cas olamba babiloko no ya basoso bien po mai ezali pene mai yango na sima nanga o ezosala ke okipe kokosala bilanga batu pe bazosomba babilanga na sima nanga namoni eza na porcherie moko pona koloba ke ba place oyo eza bisika ya ba projet donc o sali projet na yo bongisi obongami malamu oye o mettre projet na yo vraiment en pratique ekoza malamu biso tozo zela bino kaka tolobi yo mutoza na eloko na yo ozali banda mboka kobanga te benga la personnalité TV toza wana pona bino merci ya trop na bandeko balansi ba abonné ya la personnalité TV no bike bozalaki ebele bana ki mwenza bokota bo s'abonner en tout cas la personnalité TV nde makambo biso toujours likolo tozo koba kosala mosala ba merci ya trop
na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa Sudia Givua Mama Boko Bank na 4 London City Arlette Matoko, sans oublier Marbos Mama Doris Le Mafumu na Gaza. Il y a la personnalité TV, en tout cas bah merci, il y a trop na ba papa ou batambusa kibiso na kati penza il y a ki mwenza mission pour tout monde tout ça la ba découverte ensemble et longo na bino esikongana na komate na komi esiko pe bino na bo monate bo moni. En tout cas merci na ingénieur Metinti Mazala ki wana na sima caméra pour na kozula bino bay manger ya kitoko kaka ndenge bo mesana ko landa penza la personnalité TV bozala toujours branché scotché sur la personnalité TV pour na kokoba kosala ba découverte ya kitoko ngana bino toko ba komona na ti lokola nzambe azali kokoba ko batela biso. Personnalité